Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline na Yesu ko partager makambo oyo na partager na video oyo na bandeko nyonso o bokolanda nga makambo. Papa Simo Kimbangu ayebisaki Papa Didier nde Papa Didier ayebisinga na partager yango na bandeko nyonso eza makambo na mboka na biso ave futur ya mboka na biso ndenge makambo ezokoyela yango to bondela po ete tokende na oyo na partager na video oyo toyoka makambo nini oyo alobi na biso pona mboka Congo. Ezalaki Papa Simo Kimbangu oya liputa mutayaki kosola na Papa Didier nde ayebisi makambo oyo na yebisa bino na video o Nzamba za na biso to bondela na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu Nzambe na bomoi Nzamba Puntulendo Nzamba bakoko na biso to pesio merci to kumisio to pambolio po toza malamu mingi kumisa masanjola manzamba bikamwa kolo to pesio merci pona nyonso ozosala na bomoi na biso na mboka na biso Congo ozosala ya minene kolo na bomoi yango to pesio merci kumama oza Nzambe kotikala Nzambe kolo talanga mwana ona liboso ya kamera opona ko partager message oyo na lina partager na bandeko nyonso o bakolandanga na video oyo Molimo Santu zala na nga kotika ngai te ezala ngai te na loba me yonde loba po ete bana na ba comprendre nini oyo zoloba na bango na video o Papa Molimo Santu zala na nga na telemeli o nyonso ya mabeko ko déranger nga na temps o pe video oyo ezala protéger na makila na mwana o Yesu Masiya na bonde bona kombo na bino misatu ya bule tata mwana Molimo Santu amen. Bandeko na ngai na pesi bandeko nyonso merci ba obo komelanga ba onyo bandeko nyonso na pesi bino merci ba nyonso bolandaka nga bozwaka temps na bino mpona kolandanga na ba video oyo Nzambe amona moko na moko Nzamba Puntulendo amona bino na ye ko partager video oyo na ye ko sa video oyo mpona ko partager makambo oyo Papa Simo Kimbangu o aliputa lobaki asolaki na Papa Didier na ko expliquer bino ndenge ezalelaki ndenge a expliquer nga na loba yango a expliquaki nga na komaki makambo nyonso oyo a expliquaki nga po lokola eza message oyo nga moko na zuite mutu musumu tazion do pona ko expliquer ngo ezaka pasi mais ye pe soka 8 ans aza na tante mikolo soka 8 ans a ko expliquer pe ye moko ndenge ezalelaki mais ezaka ndenge a expliquer nga ndenge pe nga na komi yango ndenge pe na ko expliquer bino vraiment Saint-Esprit asunga. Donc bandeko na ngai tozo yoka na teki ba video moko wana na te ba video ko yoka makambo oyo ezoleka na Congo na biso ya pasi Nzambe kazo pesa biso mitema yango tozo zala kaka boy soki te to ngai to bela ba tension bestoma pona mboka na biso pona banlèvement ezoleka kuna makambo donc ezoleka mabe ebele à part no banlèvement na do masumu nano biso moko tozo sala na Congo wana ya penda kitoko tata muke Nzamba yoka ka mawa Nzamba yoka mapo mabe ekomi ebele na Congo Nzamba sunga makasi Nzamba sunga vraiment to bondela kaka pona mboka na biso to continuer ko bondela pona mboka na biso Congo to lemba te to bondela ka butu moi to bondela ka po mabondeli na biso ekesala Nzambe asala quelque chose noki pona mboka na biso to ana posa na nga na yebisaki kolo kozelisa te kozelisa biso te sala kaka soki tokolela tolela me tomona penda ke pasi tomona penda ke Congo na biso bilaka na yo olakaki biso ekokisama en tout cas vraiment ekoma bongo Nzambe asunga. Donc ezalaki Papa Didier azaki kobondela na salon awa ndenge ayebisaki nga azaki kobondela na salon nga nazalaki na nga na chambre kuna ye azalaki kobondela
na salon azaki ye moko azaki kobondela na salon nde arumelaki mpenza na prière lere azobondela arumelaki mwa moke na prière alapres aye koyebisa ngai abi makambo ebele papa Simon Kimbangu ayebisi nga makambo ebele vraiment expliquer nga makambo ebele nde abandi koyebisa nga makambo ndenge ezalelaki nde abandi koyebisa donc abandi koyebisa makambo ye afukami azobondela nde abandi komona papa Simon Kimbangu abandi koyebisa ye makambo donc liboso ezalaki na abandi koyebisa makambo kaka ndesika bon makambo ka normal ya bato tozalaka na bango mutu boye likambo boye donc makambo ya bato azalaki koyebisa ye après eleki nango lere esili akomi makambo oyo ayebisaki ye mpona bato akomi makambo oyo ayebisaki ye mpona bato ale alapres ekoleka abi ade namonaki mpenza yeyo ndeti namonaki mpenza yeyo azoyebisanga makambo ayebisanga makambo ekoleka nango alamonaki ye akanisaki esili nango abandi opambola nde nzambe abandi koadore azopamba nzambe apambola nzambe nde aye komona ye abeti ye su boye na loboko abeti ye boye nde ye afukami aosambela amonaka moto abeti ye boye na loboko abi ade ezalaki lokwa réalité boye ondire vision te ondire réalité abi namonaka moto abeti nga na loboko boye abi atomboli motu boye atali mbamoko amona papa Simon Kimbangu oyo aliputa mbamoko ayebisi yaka ofanda awa nayebiso makambo nde atelemi po atelemi donc atelemi si abeti ye boye yaka donc ye azalaki afukami azosambela papa Simon Kimbangu abeti ye boye donc amonaki moto abeti ye boye na loboko nde mbamoko atomboli motu atala nde amoni sikoyo ezalaki papa Simon Kimbangu wana liputa nde ayebisi yaka ofanda awa nayebiso makambo ezalaki ka na kati ya salon oyo ayebisi yaka ofanda nayebiso makambo nde ye atelemi mpe akei bango mibale bafandi na kiti mais alobi na telemi tofandi na kiti mais namonaki ezalaki su na ndako oyo te tofandi place moko boye ezalaki place moko ndire bon ndeti na Afrique place moko tofandi na bakiti moko différent na bakiti oyo abiso donc tofandaki te place oyo mais lere abesi nga boye ezalaki ka na ndako vraiment ayebisi yaka tofanda nayebiso makambo donc na mokuse ndenge na comprendre yango lere papa Simon Kimbangu abeti abi yaka nayebiso makambo donc ezalaki ye amonaki ye nde moto atelemi akefanda mais nga nde na comprendre yango ezalaki ye atikalaki na ye wana ezalaki esprit na ye nde moto etelemaki ozomona ezalaki esprit na ye nde moto etelemaki nde esika akei kofanda na papa Simon Kimbangu abi afandi awa yafandi place oyo nde esika abandi koyebisa makambo oyo nazoyebisa bino sikoyo mpona mboka ok nasi bocomprendre ndenge ezalelaki donc ye akanisaki lere kutu abeti ebongo akanisaki eza kaka na kimosuni boye atali mbamoko abi yakofanda awa donc atelemisi ye yakofanda atelema yakofanda tosolola nayebiso makambo mpona mboka alobaki ne mpe abona yebiso makambo mpona mboka nde ye mpe atelemaki bafandi mais lere bafandi ya mona iloko aketa mosusu bakofanda na bakiti oyo mais ase retrouve ezalaki place mosusu mbala moko eza te ko bapumbwe bakeboye te ayebisi kaka yaka donc otelemaka atelemi mbala moko bakofanda bafandi na bakiti moko boye aexplikaki ngai nde bakiti yango ezalaki me na bosa nanga so ezali bakiti nde nde nakomaki nde bakiti yango ezalaki te bakiti yango ezalaki so nde na bosa nanga mais ezalaki na Afrique nde lere afuka lere babandi kosolola nde abi tofandi na ye boye mpe na kiti tosolola na papa Simon Kimbangu aliputa na ye ka nde tomonaki na bilamba na ye wana nde abandi koyebisa ye boye alobi na oyebiso makambo mpona mboka boyoka makambo nini o papa Simon Kimbangu ayebisi papa Didier bandeko na nga ayebisi ye boye alobi boye ayebisi eke nazoyebisa siko makambo mpona mboka ndenge ekozalela alobi boye alobi bana bazali matoyi mangongi balingi kotosa te
abi bana bazali matoi mangongi balingi kotosa te. Donc bana wana eza lokola biso ba congolais toza matoi mangongi. Papa Simon Kimbanga alobi toza matoi mangongi tolingi kotosa te. Alobi na ye bongo bana baza matoi mangongi balingi kotosa te. Baza na kondima pe te. Donc ba congolais kondima eza te. Sina yebisa bino deja bandeko na nga na yebisa bino ke nzamba lobi na nga totika koloba ke mboka o kutu ekobonga nango te, mboka o ekobonga te, nzamba linga keloko wana te. Na lobango deja aba o baloba bongo bosenga bolimbisi pa nzamba zo sepea na bino ata mukete na maloba na bino wana. Alobi bazali na kondima te. Donc batu na Congo bana Congo biso toza na kondima te. Nga mope na mitie na kati me te nga na kondima pe na ndimi te nga na kondima ndenge nazela bilakana okoki ko imaginer te nga na mwana ba gouvernement de salama na keza na ondima tata bino mope na kondima. OK. Donc batu donc la majorité c'est que bana kondima te. Donc alobi ka ke bana baza na kondima te ba matoi mangongi balingi koyoka kotosa te. Et puis baza na kondima te. Alobi lisusu alobi boye kasi ngai lokola naza tata. Boki ndenga alobi. Kasi ngai lokola naza tata. Ona Papa Simon Kimbanga abisa papa de. Abi kasi ngai lokola naza tata. Aza tata. OK. Yona yebisaki bino o alingi ne Kimbangu te oza pe na Congo na ete. Oza na Congo Kimbangu te. Kasi ngai lokola naza kaka tata. Kasi ngai lokola naza kaka tata na koyeba kobundela mboka Congo. Abi kasi ngai lokola naza kaka tata na koyeba kobundela mboka Congo. Donc malgré kozanga kondima na biso, malgré matoi mangongi na biso, malgré kozanga botosi na biso, alobi kasi lokola ngai naza kaka tata na koyeba kobundela mboka Congo. Alobi boye yango wana na kotinda batimbuni pona babunda pona mboka. Alobi akotinda batimbuni. Bandeko nanga Papa Didier ayebi Kikongo ata mukie te. Nga kutu nalekie na Kikongo. Ay, nzambe nanga Seigneur tokota ba classe ombango ya Kikongo wangu. Donc nga nalekie na Kikongo ayebi ne kutu Kikongo ata mukie te. Mais le balobi ntimbuni bona yebi te soki me ya lobi prononciation pe ezaki bongo. Nga pe na yebi na te timbuni elakisi nini. Doto yo kasikoyo. Abina kotinda bantimbuni timbuni pona babunda pona mboka. Na ebite mona meki na zui pa temps ya kotuna pe batu mingi te timbuni elakisi mais na tuni deux personnes ba comprendre dans te timbuni alobi vende za timbuni bilo moka bongo po alobi après na bandoka andocha na mutuka bosa nango te na ebite so abosa ni prononciation nango na yebi na ngate. En tout cas l'essentiel to yo kaka message. OK. Ambi yango wana na kotinda bantimbuni pona babunda pona mboka. Babunda pona mboka. Alobi na timbuni ezali wana Papa Simon Kimbanga apesa explication timbuni eza nini. Abi timbuni ezali oyo esalaka. Timbuni ezali oyo esalaka makambu oyo mutu akoki kosala te. Donc batimbuni wana o babundela Congo. Bantimbuni bazali basalaka timbuni bazali timbuni ezali oyo esalaka makambu oyo mutu akoki kosala te. Oyo esalaka makambu oyo mutu akoki kosala te. Alobi timbuni esalaka makambu oyo bino batu bokoki ko imaginer te.
donc bokoki kokanisa kutu te ke koki kosalama me batimbuni bakosala yango abi yango wana ekosalama na mboka Congo makambo oyo bino bozo kokanisa te kokosalama me na mboka Congo ekosalama mpo batimbuni mutu bakosala yango na mboka na Congo alobi bakoki c'est ça alobi timbuni ebujaka abi timbuni ebujaka timbuni ebujaka et se déplaçaka abi timbuni ebujaka pe et se déplaçaka ok alobi timbuni eza lokola basoda abi timbuni eza lokola basoda lakisi basoda wa mikuse wana alakisi yango na foto moko tozalaka nango papa Simon Kimbangu atelema na basoda misatu wana mikuse nde alakisi yango ndeti na foto wana abi na ye timbuni eza lokola basoda na nga oyo misatu nde basoda na nga oyo nde sikoyo alobi basoda oyo timbuni eza baza na timbuni kati na bango ozomona alobi basoda oyo baza na timbuni kati na bango ozomona doki selon nga nde na comprendre timbuni wana ekoza lokola esprit moko boye ozomona esprit moko boye je crois po alobi ke basoda oyo wana mikuse wana baza na timbuni kati na bango yango wana basalaka makambo oyo mutu akoki kosala te po baza nango kati na bango donc c'est ça ndenge ya lobi bongo abi batimbuni bakobunda pe bakolonga bitumba ekosila bakolonga bitumba oyo abi batimbuni bakobunda pe bakolonga alobi bongo bitumba ekosila na mboka Congo bitumba ekosila po batimbuni mutu bakobunda alobi boye tango bitumba na ezokosila mboka ekobonga ba invention ekosalama makasi transformation ya ba produit oyo boza na yango prospérité développement ekozala na mboka makasi alobi bona si bo comprendre donc le bitumba na ezosila batimbuni bakobunda nde bitumba na ekosila après nde mboka ekobonga donc badéveloppement ekosalama bainvention makasi batransformation ya baproduit oyo biso toza nango na Congo de transformation de ndenge lobaki baor na biso tokosalela yango nzambe moko ayebi ndenge akosala do tokoyeba kosala biloko na badiama na biso biloko nyonso ala lobi boye après l'ère mboka ekobonga bongo kimia kitoko ambiance kitoko prospérité na mboka développement na mboka après 3 ans ya bisengo tozana na Congo wana après 3 ans alobi batu mabe bakozonga lisusu pona kobundisa bino après 3 ans abatu mabe bakozonga lisusu po baya kobundisa bino alobi na tangu wana ngai moko Kimbangu alobi na papa Dide bongo abi na tangu wana ngai moko Kimbangu na kofula bango na mupepe na ngai ya munoko na ngai abi na ye na fula bango alobi alaksi papa Dide bongo abi na tangu wana donc après 3 ans ya développement oyo kozala na Congo nde batu mabe bakozonga pona koya kobundisa biso donc yango makambo oyo tokanga yango bandeko na nga tokanga yango le tomona ke tokomi na Congo toza kitoko tozosepela 3 ans tomona ke o batu mo babimi koto bazoya batu mo batemba babundisa biso tolobaka te papa Kimbangu sa lobaki yango do wana kuta lobi bitumba kuta ekozala te
le bazo yaka po babundisa biso abi nga wana ngai moko kimbangu na kofula bango na munoko na ngai na mupepe ya munoko na ngai ayebisi papa Didie bon abi na kofula bango na mupepe ya munoko na ngai na kofula bango abile na kofula bango bongo après kofula bango toyoka abile na kofula bango bakopanza na mbala moko do na kofula bango fu bakopanza na mbala moko bakosila pe bakolimwa makambo alobi yango wana nzambe aya malamu bandeko na nga nzambe aya vraiment malamu boyoki papa Kimbangu mutu alobi yango papa Didie amoni abi namoni eboye na liputa ndeka alata liputa na ye wana abeti eboye ayebisi yaka tosolola ya tosolola na ye biso makambo mpona mboka nde ye patelemi amona le baki kofanda me ezalaki bakiti oyo te bafandaki quelque part ezalaki mpe su na ndako oyo te alelaka asisi koyebisa ye bongo ale papa Didie asusumuki amoni ke aza na ye ya kofukama donc ezalaki esprit na ye papa Simon Kimbangu ayaki abeti eboye azwi esprit abimisi esprit na ye bakende bafandi basololi ayebisi ye makambo oyo ale papa Didie akomi yango wana nyonso boyoka sikoyo mutu nino wana oyo bino bolobaki aza profeti aza nzambe te aza molimo santu te aza profeti alobi akofula bango na mupepe ya munoko na ye abi na kofula bango mbamo bakopanzana mbala moko bakosila pe bakolimwa eloko alobi yango wana do yango wana bandeko na nga mpona Congo message esili oyo alobi yango wana yango nayebisi bino en tout cas nzambe aza tellement malamu tokontinue kobondela mpona mboka na biso Congo bomoni lokwa tozolela mpona mboka Congo bapasi na mitema tozobondela tozolela tala nzambe ndenge aye kotalisa papa Simon Kimbangu aye kotalisa papa Didie ke donc tozala na esengo bitumba na biba ntimbuni donc nayebi te oyo akocomprendre nayebi te soki aprononce vraiment kitu malamu nayebi te so aprononce malamu mais komona bakoyoka ndenge azoexplike explication yango bantimbuni eza lokola ndenge na comprendre lokola esprit moko boye mpo alobi basoda ya mikuse babengaka bango bamakesa je crois so na bosani te babengaka bango bamakesa sikoyo bantimbuni wana alobi batimbuni baza kati ya basoda wana bamakesa wana mikuse bantimbuni baza kati na bango ozomona donc iseke eza nayebi kutu te biso moto toyebi te donc abi eza eloko timbuni abujaka ase deplasaka pe ozomona alobi ke timbuni asalaka makambo oyo biso motu bato tokoki kosala te timbuni akosala yango epuis asalaka makambo biso tozosatandre nango te oyo tokoki koimagine te ke koki kosalama me batimbuni basalaka yango do bato bazobunda na biso bana problème sérieux bana problème bato babunda na Congo bandeko nanga bino mo boyoki deja naza na audio moko batindelanga balobi ke na este kuna bitumba mobo babundaki mikolo uti olekana basoda na bayaki na bibundeli makasi basoda na biso bazokende mbala moko bamona mutu liboso na bango papa Simon Kimbangu na liputa na bima liboso azotia bango bozonga kuna bozonga aotia bango loboko boye baluka banda mbango bazomona oyo bango makambo bosiko alobi bantimbuni bakobunda wana omona ta kutu papa Diangenda aza pe kuna mama na bitumba este wana nasina bamama nzinga ko baza kuna biso tomona ka boye basoda boye nzoka bamilimu ya basetre na biso si bakufa bango nde bakoti kati na bango siko
bozo bunda na bato bakufa boyebisanga siko ata bazoki bapotana ekauka bomona okada miso bomoto boye bazoki mais eza maka nzambe atelema malamu te esengo kozala congolaise mama te topambola nzambe nde to bakongolais tokumisaka ye vraimen po te nzambe ayebi Congo na ndenge moko bato ebei balobaka Congo eza pays moko prophétique Congo eza pays moko mais boyeba na modindo koma pourquoi ozoloba eza pays prophétique po oyokaki kaka eza pays prophétique po ale molota alobaki yo mo ozokota mabonde na modindo te otuna nzambe pourquoi nazoyoka Congo eza pays prophétique pourquoi okoma oloba na monoko na oke Congo eza pays prophétique eloko nini pena oyo convaincra yo ozolanda nga oloba ke Congo eza pays moko prophétique eloko nini oyo convaincra yo ubi olobango kaka po ka bato balobaka ndeko na nga kota mabonde liloba nzambe nazoyoka mambo ebele ezobima mpona Congo ke eza pays prophétique yebisanga na modindo eza nini pourquoi bazobenga yango pays prophétique oyeba mabombami oyo ebombama na mboka Congo ozomona po ya komona sikoyo nzambe aya mpe koexplike o mpe ke Yesu Masiya azalaki congolais donc azalaki na Angola na nord ya Angola kuna na mbanza Congo nga namona ye mutu mwindu Yesu Masiya na mbanza Congo po tika kaka koloba te kaka ke oyo ezalaki Congo eza pays mo prophétique kaka na maloba te oyo lobango sikoyo oyeba ozala convaincu mpenza ke te pays oyo eza pays mo prophétique oyo ke elengi sikoyo ya kozala congolais otika koloba pays oyo ekobongana ngo te Congo oyo Congo ekobongana ngo te botika biloko wana Congo wapi ebonga to ya kimbangu ekebonga te ndeni kimbangu moto aza na bomoi basetre na biso bazali bandeko nango moni mutu l'air aza ndeti nzambe ndeti nga mama deli nde nazalaka boye nde na abona na puissance mokie me mokona kokufa nakoma na puissance makasi bandeko nanga mokona kokufa noza na puissance makasi noza na puissance makasi naobundela pays nanga Congo naobundela Congo na ndenga moke te mokonga na kokufa naobundela bandeko nanga naobundela ozomona me toyeba biloko wana te bandeko na toyeba te donc mutu soki toza na bomoi boye lokwa toza na nzoto akimosuni baesprit na biso ezalaka faible yango moni togenaka yango moni tosala bapriere tozokogene mpo toleisaka milimo na biso ozomona nayebi te nzambe na bokompo mamosu na oloba te bon natiki bino nzambe azala na bino nasalaki ka video oyo mokuse mpo naka na explike bino makambo papa Simon Kimbangu ayebisi papa Didier ozomona ayebisi papa Didier ndenge wana donc nzambe vraiment aza tellement malamu nzambe alingi biso mingi topambolaka ye vraiment natiki bino nzambe azala na bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.